Jaël Labonki, Karina Bonker, Jaël Labonki, Karina Bonker, Jaël Ishua Bonki, Karina bel visage, Jaël Ishua Bonki, Karina belle jambe, Jaël Ishua Bonki, Karina Bonker, Jaël Ishua Bonki, Karina bel visage. Mbote batata bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoiride, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, la chanteuse Jaël Show azali isolée na kati ya Kinshasa na bato oyo soi-disant balakisaki ke o Karine alingaka Jaël te, bango nde balingaka Jaël makasi. Bandeko eza maloba te, ezali makambo biso nyonso tozomona la chanteuse Jaël Show na kati ya Kinshasa aza wana. Tozomona pe ndenge bango bazali séparé na Jaël Show. Tozomona pe ndenge bazotanga lisusu kombo na ye te na ba émission na bango. Mais tango Jaël alaki na Afrique du Sud, tango bamonaki Jaël asali neti akomi distance na Karine Mokonzi, bango nyonso babanda kolekisa te. Chaque semaine koloba makambo ya Jaël, bamisusu kosolola na Jaël presque chaque jour na téléphone à partir d'Afrique du Sud. Modèle balobela Jaël, modèle babanda koluka basololaka na Jaël. En tout cas, ekokani te na Jaël ndenge akomi na Kinshasa. Nakanisa bazoloba biso nyonso toza basi, ebongi ye nde aluka biso ya yawa, biso tokende koluka ye, ye sikoyo akomi nani. Nakanisa bazoloba bongo. Or ke na moment oyo Jaël Show azali la chanteuse, na moment oyo batoyo bazala na ye, bato balobelaki ye tango azalaki na Afrique du Sud, faut ba continuer kolobela ye. Pourquoi? Parce que akomi la chanteuse, alors lokola aza moninga na bango, lokola balobela ye na Afrique du Sud, lokola bavanda na ye ata un moment balia na ye, lokola Jaël auta na média, l'équipe nationale, na super talent ya Karine Mokonzi, alors bango faut ba différencier Jaël Show na ba chanteuse mosusu ya République ya mboka. Pamba te Jaël premièrement aza moto ya média en ligne, moto auta na équipe nationale na super talent ya Karine Mokonzi. Alors faut batia ye poa, faut ba continuer kolobela ye ndenge babanda kolobele na Afrique du Sud tango kutu asali nano likambo te. Alors bandeko bomoni yango balakisaki ke bango na Jaël Show même moral, balakisaki Karine Mokonzi yakangamaka kaka ennemi na bato nyonso, ye nde mutu mabe. Mais non,
wana ezali modèle elobamaka. Eza manière, façon de parler. Mais en réalité, moto soko aza icône. Alors, akabwanaka na bato, mais siko bato wana nde basalaka mabe. Soki baza mabe te, baza nde bato oyo bayebi bisika moninga na bango akomi te, soki pe aza nani. Ndenge bato wana tu likambo moke oyo bango baimagine bakomisi Karine adversaire, bakei kosala moto mosusu plaisir mpo balakisa bango nde balingaka moto wana ndenge basalaki na Jaël Show. Lelo oyo Jaël la chanteuse aza na kati ya Congo, abandi mpe kosala makambo bazolobele te ni na malamu ni na mabe. Na Félicité nanga kutu Demer Niangi. Demer Niangi, bel et bien. Makambo alobaki pona Jaël ata na ndenga mabe, mais contribuer na promotion ya Jaël Show. Félicitations Demer Niangi. Félicitations. Place wana ozwi olakisi bato babanda kobenga ye na Afrique du Sud Air News. Bato babanda kosalela bémission, bapesaki ba raison, balobelaka ye makambo ya kitoko. Bango wana babeti ye kara, basheni na bango mpe ezosala. Bazozela Jaël atinda bango to bazozela Jaël asenga bango. Po ntango babanda koloba Jaël asenga bango te, Jaël atinda bango te. Ntango baza kobenga ye Jaël atinda bango te, voire même abenga bango te, bango mutu babenga ye. Alors, likambo nini bandeko? Bomoni Karine Mokonzi la baronne yende mutu azali na motema munene, motema malamu, oyo nde akrea monde oyo, monde Mokonzi ebongisi ba vie ya bato, esa kreye ba misala po bato oyo la baronne abimisa nano na super talent, ba vie na bango echanza. Siko na chaque moto oyo abima na super talent, ye pe na nsima na ye azo chanze ba vie ya bato mosusu grâce toujours ya Karine Mokonzi. Donc na moment oyo Karine Mokonzi a chanze ba vie ya bato ebele nombre na kokotanga te mpo na yebi te, me baleka 500 000 personnes. Ah oui, ba vie echanza grâce ya motema malamu, grâce ya intelligence supérieure ya Karine Mokonzi la baronne, grâce ya maîtrise ya Karine Mokonzi la baronne, grâce ya kombo ya Karine Mokonzi Mamboline la baronne. Lelo oyo bakisa kikuli kikoks. Ah, oyo ndelengi. Alors, bandeko, nasali nini? Nasali loko mboka mapete, na rappele kaka Tania Mabeti, na rappele Yvette Kalombo, na rappele Lekecho Mwana, na rappele Fivette Mayemba, yekuta bundisi na Jaël, asuanisi ye mwana mama na ye, na somo na nkele, na rappele na ba mamu, nani mamu, la danseuse, oya koma pe chroniqueuse, alobaki Jaël ya moninga na ye, ante bango ba danseuse, ba wana tu,
Alors, na janvier kutu alobelaka Jael. Janvier merci na ningali na bosa na yo. Pasinyo diaso. Tala kutu bat. Ba Miriam Mapula bango bazolobela Jael. Me ba wana monoko ekangami babosani komba Jael. Bakomo mona Jael akomi na planète Mars bandeko. La baronne wa utotanga kombo ya Jael pamba na ba live na ye. Pona kutacha Jael poa. Potango la baronne atangi ka kombo ya Jael mbala moko. Biso nyonso cerveau démarré kakakaka. Pona Jael tosala mwa eloko. En tout cas, bolekisi binope. Oh. Jael la bonki, Karina Bonke. Jael la bonki, Karina Bonke. Jael isho bonki, Karina bel visage. Jael isho bonki, Karina belle jambe. Jael isho bonki, Karina bon cœur. Jael isho bonki, Karina bel visage. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.